Bokoto, 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 to panzanteke, bokoto, bokoto. Bokoto, to panzanteke. Bokoto, 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 bokoto. Bokoto. Bokoto, bokoto. Bokoto to panzanteke ya kolobezali mingi. Alors voilà, chers amis, chers compatriotes, je vous salue d'abord pour commencer cette émission. Et je vous souhaite tous très bonne fête de fin d'année. Voilà. Dans vos familles, que la paix, la joie règne dans toutes vos familles. C'est votre humble serviteur Google. On est ensemble. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Parce qu'on parlait des élections présidentielles, Ndenge se déroula qui na RDC, Makambebele, mais beaucoup de gens, bazalaki vraiment au courant et à qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà, je me pose la question pour Nana Yakopé sa réponse. Ça dit, les élections se sont déroulées déjà bien avant que, au-delà, il y a date prévue le 20. Donc, l'élection, c'est le cas du mois de septembre. Il y a eu des réunions en catimini. Oyo, bah travailler déjà sur le nombre de députés, banani barozala ba députés, c'est-à-dire, bah pona déjà ba députés bien avant, au-delà, ya ba penser na bino que toke élection, lelo toke ma ponami. Mais c'est quand même bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, ndenge na ebseki bino, et na linga ki pe ba élection ekende. Na sepela ki pe na ba mukwege, ba fayulu, ba Moïse Katumbi, ndenge ba y participa ki. C'est une bonne chose. FCC Azana, deux plans. Bonjour Maman la jolie de Santos. FCC Azana, deux plans. Plan Naya Liboso a participé. Azo c'est l'article 64 pour même abisso na ba négociation. Ou les ali plan ya FCC. Ayebi ke egosuka nengwana. Bango bazana kingakati ba yebi ke egosuka nengwana. Population eko ndima ba élection te. Et puis, les opposants ont dit que l'élection était. Normalement, ils sont censés proclamer l'élection Mokolo Moko. Constitution Nabiso et lobby que l'élection est sengeli et salama na date na yango pe Mokolo Moko. Mokolo Moko est la jour férié. Bango ba organiser l'élection Mokolo ni. Mokolo batu ba okene misala. Pour ba yebi que bon nombre batu ba ko meka ko réfléchir entre musala na élection ba pona nini mingi ba pona ki mosala ba yiki ko voter te ba tactique nyo so anezali pona koluka ndenge nini ya kokene na tricherie mais bango ba ye na tricherie te tricherie c'est salama na mois de septembre, c'est-à-dire déjà ba bimisa moto na bango na mois de septembre siko bazo sala diagramme ombro thermique de comparaison. Est-ce que oyo to tchaki awa 1800 kuneza kombe kuna soki zali 1500 ba baksika ka 300 pour pesa équilibre. C'est-à-dire que l'élection ici est le cas dans le mois de septembre. Bati azana ou yeba député. Mbozo azana ou yeba député. Mbate azana ou yeba député. CG à IDPS azana ou yeba député. Après ba okamata moi 6 députés, ba pesi na Moïse, 6 députés ba pesi Fayoulou. Donc ils ont déjà prémédité l'élection bien avant. Que vous avez imaginé que l'élection est au salam. Nous avons 1 milliard 100 millions. Même la France, à l'époque de Macron, va organiser l'élection à plus de 680 millions d'euros. Bino Congo, pays pauvre, beaucoup nous organiser l'élection à 1 milliard 100. Et puis, à Zosé, n'a pas Baksambon, Moussous. Qui est Kadima? Qui est réellement Kadima? Kadima, si vous ne le connaissez pas, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Azala ipena makambo ya ba mwanga chuchu, makambo ya ba coltan, ba cobalt, n'époque ya Kabila. Ba tse maboko ba bwaki na lubwako. Tango ba bimisi mwana mai ani amuki. Ake na Afrique du Sud asali exil. Na Afrique du Sud wana tanga asali exil,
a monté association na ye moko boye pour na ko défendre ba exilé politique en Afrique du Sud. Alors Kadima bani ko participer na ba réunion ebele, ba makambo ebele, ya ba pays mosusu, ba politiciens bani ko maka. Tangu Rwanda kenda ko boma ba opposant na bango kuna na Afrique du Sud et Kadima a organisé ba marche ya ba protestation pe ya lutte contre les assassinats ya ba politiciens africains. Aye ko sala moi kombo. Na Soudan tangu basali division ya Soudan du Sud, Soudan du Nord. Bazaki na besoin ya ba observateur pour na référendum na bango ya liboso pour ba ke na ba constitution na bango. Ils ont fait appel ya association wana ya Kadima, y compris ye moko po ba ya comme ba observateur. Et si ka Kadima CV na ye ba kisa makili susu atika la kozala observateur ya élection présidentielle té atika la pe ko participer na élection présidentielle mon côté azala kinde observateur na Soudan du Sud pour na constitution na bango tango bakenda ki na référendum sali CV. Mais Kadima boko ko kengela ye malamu. Ce n'est pas n'importe qui. Azali beau-frère, beau-kilo ya Chilombo. Bomoni Mama Tumba Béatrice, hôtel au Bobenga, hôtel Béatrice. Webe Zaganani. Eza ya bangote. Moi, si azo sala ba faire na Kinshasa, azo tonga ba hôtel, mobali azalo kola exilé en Afrique du Sud, ye bako bomaye, ye basala ye boye. C'est toujours la famille. D'ailleurs, boa ko mona na élection ya 2018, tangu Chilombo ayibaki vote ya Fayulu bakene ko bata mawapi na Béatrice azali cousine ya Chilombo mwasi ya Kadima. Sikoyo ezaka famille Kadima za mutu musute et puis bobo sanate azasu muluba azali su muluba donc abaki susu pourcentage mususu ya munoko ya mboka na kati ya makambo yango. Mutu oyo asalaki bénédiction ya Kadima pour Kadima aya ko tricher ba élection kombo na ye tata Simo Kimbangu mokonzi ya église kimbangiste basali je ba eko kosa ke Kadima azali kimbangiste de longue date assemblera kuna or ke Kadima ngani auta kine na Afrique du Sud atikala ko tama kolo ata na église kimbangiste te. Pour en faire Chilombo akendaki kuna ko remercier ye tata Nankamba a promettre bango ke aérodrome na bango wana na piste wana eza malamu te eza ya mabele bako bongisa yango bako sala bango plein ya kitoko na misolo ya leta wana eza likabo oyo ye tata kuna Nankamba bande kozela na part ya Chilombo na yebite lelo soki misala ngo ese banda. Donc la haute trahison à la nation et wuti na église kimbangiste et ye na présidence de la République. Lelo bino boza ko mituna bako proclamer ba député ka ba député si ba yebani nga kuna zana bana mai déjà ba bima ba député kala ici ba sala fête ba mela ba champagne. Donc o nyonso ba yo sala kuna na kini ba campagne ezana ngokaka mafuta matembele na munoko na libumwelo ko ezate ici ba bima déjà ba député kala ba wivini moleka ba sali pe ba bango pe bana ba député na bango. Mbosa sana ba député na ye bacha sana ba député na ye et puis bokeba kwen ya mutu na mutu ko simbate. Donc ba négociation ba sala ginesi mbata côté na ye kuna bo simbate bachi côté na ye ko bimisa mutu te côté na ye ba député nyonso ba ko bima na ngambo wana este côté kuna iza ya bachi mboso ba o nyonso ba ko bima na kwango kenge bulungu ko simbate. Même yo muzito ko simba te pusana kote ya babagata kuna tikela mbozo bisika na ye. Et sala minde ngwana c'est le cas depuis septembre. Babimisaka Chilombo président Bwena Boye. Après sikoyo bale siko etikali na maboko ya opposition na population. Po bango bazade ya na makambo na bango esi basala opposition azala te. Le seul muta participa na makambo wana ezali Adolphe Muzito. Pour Adolphe Muzito pe azana 12 députés na masolo wana ya ombo monaki Adolphe Muzito akoma ko défendre Chilombo eza pone lengite po yepe déjà ba pesa ki ya ye ba député kala ye moko peso akozala sénateur
Adolphe Muzito oyo bozomona mutu alela kaka na politique ti lelo azana ba policier ba kengela kaye tandis que Fayulu azana ba policier te na lopango na ye Mukwege azana ba policier te na lopango na ye Katumbi azana ba policier te na lopango na ye mais ye Muzito azaka toujours na 6 policiers devant sa porte ya lopango pona nini c'est quelqu'un qui est mouchard aya kana sima kolia kufula mupepe au détriment ya bato mususu. Donc article 64 yango wana ndeza makambo il faut to boma ba élection yo to accepter yango te bandeko nanga eko produire eloko te ko mema biso na regret moko to kosimba mutu eko zala trop tard po union sacrée eko kufaka te eko kufa te union sacrée bo croire na binote ke Tshilombo kobima majorité na parlement te ils ont déjà négocié sur ça yemo pas mona kango ça sert à rien parce que ils ont deuxième mandat na ça na besoin su ya ko prouver te na sui bango ba crédit ba nyongo belebele na tongeli bango ba gratte-ciel ya ba nyongo oyo banda ko wane ko produire eloko te ndako asali ya congrès et ozana ngo esika ba musicien ba no betaka ba musique na bango na ba sai maison ya congrès 3 buildings wana tonge wana soki centre ya finance et ko banana ngo ko discuter makambo eloko te ase moko ezala ministère ya budget ministère ya finance na ba réunion soki ya ba gouvernement ba nini et ko produire eloko te c'est un gouvernement bidon et ko produire eloko moko te Batouana nyonso, ils ont de pouvoir. Bambozo, babati, bazana pouvoir. Ils peuvent détourner de millions moutako simba bangote. Il faut qu'on arrête cordon umbilical ou ane sangisi bisona bango. Il faut qu'on kata yango. Ko bengana batouana. La seule chose etiga na biso, il faut qu'on bengana batouana. Ngata on a zoé sabino que il faut changer. Il faut que l'on la Tshilombo koponata Moïse Katumbi Mukwege. Ote ya atongi nini ndeko nanga yo sali combien d'années au kenda so Kinshasa te Kinshasa ya bosoto ya salite nzinza ko iko yako swayo beli pe okufi kuna eloko nini eza kuna yo so mona natif ya ville wana kendo sala tourisme na moi j'étais à Paris na kenda na Tour Eiffel te no ndoko lukano ni na Tour Eiffel biso botami na Kinshasa tuzaki na ba building ba gratte-ciel depuis bu mwana na biso ba Sozacom ba CCZ grande tour il y a Régie des eaux, grande tour il y a NTNC. Je n'ai jamais été là-bas pour nous faire la photo ou bien nous la plupart des tours ba inauguré on a mis sur nga mais na tika la ko tama koloko na te ni bana gombe o bazala ki pembe na ba tika la ko kina ko tala te ko kanga photo te yo sigo uti village nini uti na zamba nini ozo ko no kanga photo même na ba boutique oyo ba indie ba tongi ba mall ba bengani ba indie kuna na Kenya. Parce que bango baso ke na Chine ko somba biloko na Inde bazo ko teka na prix ya libanda moins population banda ko teka biloko ya mike zate bango ba envahir économie nyonso bazo économie ya l'état na Kenya ba uti ko benga na bango ba indien wana ba tour wana ba tongi wana za nyongo c'est-à-dire Tirk ako futa biso 33 ans ako gérer yango biso to futa kapana ye donc eza loko ya lopango na yo mutaye ko tonga ndako pa na lopango na yo ayibiso siko yo kota banda ko futela so yo futeli 33 ans natikeli yo lopango na yo na ndako yo na sondoli yo sikoyo nani aza zoba na sika wana yo moko zaki na mbongo te ya kotonga lopango na yo moko na ndako na yo moko il faut mutu muso ya kotonga c'est pareil ndenge leki na ndeko na biso nani oyo mumbalo oyo ndeko ya Remi oyo Didi Kinwani c'est pareil makambo leki na Didi Kinwani sukeli Kinwani wapi Kinwani azaki na lopango munene azaki na ndako soki ya 13 niveaux boyebaki na Gombe. Et les Libanais sont venus pour négocier na yeke batonga sikoyo mama na eloko ya munene ya plusieurs niveaux plusieurs appartements bazo pourcentage na pourcentage. Tango esili bakamati ba détourner mukanda. Ba changer mikanda ba ke na tribunal Kinwani alongi. Babité silité pour ndako biso mutotungi yango. Oya yeto bukaki. Oya yezalaki à peu près ba 1 million, bango batongi eloko 12 millions. Bazongi sous na deuxième procès, immeuble koma divisé en deux. Partie assez ya Kinwani, partie agricolo ya Libanais. Nani a commis perdant, c'est Kinwani. Ponini, combien de temps au Libanais on a bazala kakawana? Ce bazala pendant 20 ans. Yope au combien de sécurité pour éviter lobby ba ko telo poison.
po ba éliminer yo bango ba tikala na eloko na bango po bango bazo sala po na bango te mais po na bana na bango. Et les Libanais commencent à nous envahir petit à petit biso kidiba. Basali déjà capitale ya mibale na Kinshasa bazo bengango la capitale de la Gombe. Kinshasa koma Barumbuti Maluku. Gombe koma commune mususu oyo bango bakotiaka makolo na njeli te na Kimbanseke te bakozalaka na Gombe. Bino kidiba. Ba molo wana bazotonga. Bino moni ba boutique ba congolais kuna. Bomoni ba na ba salon de coiffure ya ba indien. Na ba resto ba yeko lesa bino ba biloko ba pis oyo ezali na régime alimentaire na bino te. Boko bela pulu boko souffrir na mboka na parce que bozana idéologie te. Na ye muta propriété bino ki akokomisa bino ba millionnaire na secteur nini. Bozana nini boza qualifié te. Mais d'œuvre na bino eza qualifié te, les Congolais ne savent rien. Boye biloko mongo te. À part que lula bateau ba réussir na vie na bango. À part que senga babenga ngo nini sabila. À part sabila ko senga malupai. Boza ba vraiment malupayen. Banda lelo bino ba kinois na baptisé bino kombo ba malupayen. Malupai ezali kabela ngai. Acte wana oza kosala babenga ngo malupai. Lo mendicité. Sikoyo bino bato e bozo sala acte wana banda lelo bokomi ba malupayen. Na bimisaki epakolami. Na bimisi yoka biso. Na bimisi ngai nanga. Lelo na yeko bimisa suye lo kwa sika. Malupai. Ba mandian. Ba fainéant. Na wana fimbu ya kandambala kola musabino kotel musabino kotinda bino na bilanga. Ba fainéant. Et ils savent même pas que même na miso nzambe zali honte. Mwana mobali mwasi alukumu atelema boya sengaka. Pesanga kabela ngai sombela ngai. Oké na mutuna restaurant azozela yo o sala addition foutela yembongo o ya le ameli. Mais c'est quel genre de mentalité? C'est quel genre de mentalité de la société? Non, société a rendu ngwanate. Société a rendu ngwanate. Biso tanto okola to yaki ba jeune. So itoke na mwa boutique ko somba mwa biloko ngana bimisi mwa ba mabende na nga muninga pa bimisi mwa ba mabende na ye to sombi okomona to kaboli équilibre. Et on pense que chacun de nous a contribué pour tozala ya kotombo mabwe. Mais non, vous ne contribuez pas. Moutaya lesio a melisio a defwa kutu na ekoti alata ki oya ekoti okabelanga o me ekoti ezala mutoki ya mbunzu na ye akendo ko kabelo ndenge ba malu païen. C'est pour cela que vous comprendre ma cambote. Yo longwe na njilo longwe na kimbanse ko kendo kanga photo na Gombe. Mais c'est une absurde. Et loko ndenge wana na tikala ko mona ngotenga la kol na Kinshasa. Biso ko na Kinshasa échangeur wana bozo mona wana ezalaka bandaka la to tikala ko kanga photo kuna te. Mais lelo bino boko ngo kendo kanga photo na échangeur. Mais c'est étonnant. Est-ce que basaka tourisme na propre ville na yo? To tourisme basala ka libanda. Yo zo sala tourisme na propre ville na yo oyo botami. Tu es natif de Kinshasa et tu fais du tourisme dans ta propre ville. Mais c'est incroyable. Et au légaté, Chilombo est légaté. Et légaté, ya. Ba proclamer na bango ya comme présidente et mais na ebisi bino ke légaté. O izaka debi à makambo. Tozo travailler tozo na kati ya laboratoire. Tobi ndengeni toko motiver peuple. Ndengeni toko la musa milimo ya bato bakufa. Et ça domaine à biso. Ekolekate. Na ebisa ki bino nini. Aina ba milicite. Ba milice mutu ba komosa la sécurité. Tala ba sodo bazana na résidence na yekuna la présidence de la République. Ce sont pas des Congolais. Il y a même des Blancs, des Français qui sont là-bas. Biso kanza ki azu ba milice wana. Poitinda na Est ba formé batu ba bunda contre ba M23. Or que non. On était zappé de côté. Ils ont pour la protection na yemoko propre. Et ils sont payés combien le mois? $9,000 ba milice wana na mutu moko. Tandis qu'il y a des militaires congolais où bazako koufa bazako crever. Mes coloniaux ce qui touchent que $100. Mais miliciens moko azako soit $9,000. Vous comprenez quand même le sens il y a moto. Est-ce qu'il y a un intérêt à mboka? Toi un intérêt na yemoko na propre famille.
Alors, à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut que Téléma Bissonion soit arrêter ça. Le Congo nous appartient, c'est notre pays à nous. Mutu moko ko leke la biso mayele te. Et donc Congo eza ya biso mutu moko ganga te ko ngam na so konzango ngam na leke te. Wane ko simba te to Téléma. Soki minduki to so minduki. Nzambe. Soki minduki to so minduki. Bino boyebi to eza ko se préparer na sima mu Congo. Bozo mona ke Tshilombo akomi yanke. Abaki Congo na maboko na ye fausse élection akukumbela bana mai to ko kende nengwana mingi ba okende exil kala mingi te na pesi bino ka 3 mois mingi ba okima na Congo ba ke exil mambo ko changer eloko mo na simba mité lisu likolo lisu mutu to azotalela angle nini lisolo iko banda to na besoin ba négociation te dialogue to na besoin te Tshilombo doit quitter le pays. Doit aller en exil. Point barre. Discussion Yasuka Yangwana, il doit quitter le pays, abandonner la présidence, quitter le pays. Soka lingite, a omona makamboyo, Kabila le père à monaki. A oli anguba. Ici ba yebisa ye déjà. Muto a bombagi na bolo wana yebisa ye a oli anguba. Auto bimisa yete. Abimisi ye mututi wana, abimi na ye prison. Et il continue toujours dans ses discours que moi na mayoyo a oli anguba. Parce que Batuloko Tshilombo a mérité kaka kufa. Pona boye on dirait oko lokate boye yo mutu ba pesi au pouvoir ya moyibi. O sali 5 ans o yibi kesi ya l'état nyonso. O koti Congo ba nyongolo to komi na dette extérieure ya 10 milliards. O koti Congo na dette zéro. Zéro dette. O yoko koti biso nyongo ya 10 milliards to yebi mutu na makolote. To futa nyongo wana ndenge ni payer za na ba passe. Bandeko na yo ba semeki na yo bandeko ya mwasi na yo utete bango ba ambassadeur na ba Kenya utete bango yo quand on n'est pas au courant ba biloko wana utete bango na ba banque ba biloko belé le même tactique oyo Kabila zalaki na ngwa à l'époque pona ko kabamboka na biso na maboka ba Rwandais ya ngwana bozo sala na mwasi no nyakeru. Tu vois comment elle est joyeuse côté na yo azo sepela ndenge nini ba ko continuer ko piller. Il y a des sociétés qui exploitent toujours de l'or na kati ya Congo, des sociétés rwandaises qui exploite jusqu'alors na zolo bana bino Tshilombo pouvoir abengana ba société wana azolo ba que voilà ce qui ba yoki sous lisasi moko ebomi congolais akoya ko signer akosenga mbozo na baati ba signer ye autorisation ya guerre contre les Rwandais d'ailleurs ozana posa ko ningana te kaka partir ya Kisangani a partir ya Kanyabaonga a partir ya Goma ako nyate loko eko panza Kigali na yemoko Paul Kagame ako palangana. Mais cet homme a un problème dans sa tête. Lui, au moment où il parlait comme ça, il y a des Congolais qui sont massacrés par le 1-23. Il est au courant. C'est quoi? Il joue avec qui? Avec des Congolais ou bien il se trompe lui-même? Mais moi, mon lobo, mais les Camerounais, au Libakalo, tous na Congo, Nzambe Rangai, tout ça, les nini. Tu as qu'on mérité tombo à mon aîné, Bouena, mon mobile. Azo komaka kingo lokola ngubu lokola mpakasa ba chirurgie si ba salier ya makolo ya libumu pour veste vanda ye kaka et il vient na moi télé moko boy koloba ke oui ye asakana na ba voiture na vie na ye alata bilamba ndenge na ndenge mais tout le monde est conscient que Tshilombo ne s'habille pas bien tant azaki na Bruxelles ba pantalon ya ba 5 € yo ba somba na ba brocante ba chemise lemba azaki atana chaussures de ville à malonga te. Il y a eu des témoignages au bateau bazana nous vivants. Acha mon photo lors d'une émission de la télé. Alors qu'à l'époque quand il partait à Bruxelles parce que bon bazaba à Paris. Acha mon photo. Il est vivant. Migenie mazana azana image wana émission wana. Il peut en témoigner. Alors quand il partait avant vers les années 90 sur commune à Bruxelles na mwanga na moko boyebali ya makaba mais la bière a okuta Tshilombo na kati. Ndeni omuna ye acha moi mai ndeni ko o tuti monzele deux fois te et bon mon côté au latini omuna acha so ebisa ye moni mon côté yo boucle moko yo ezali Richelieu Weston orgue masolo basola ga ba mikoto ba chali moi mai enregistra kango mo so vandi na chauffeur ya grand cargo yo poko mo mona ka lokolo ko mi chauffeur muko musupe a kozala te ka vrung car ningani o tambusi car mo liboso ezaka ndengwana siko yetanga ko mukonzi nga ayuna china to ya webisego waki na besoin modéliste te avanda déjà na batu balataka ba acha mo voto
aki na tina modéliste te ayebi déjà que donné na we mokonzi 10 millions ya liboso to bendi na masolo ya 100 jours ayebaki na tisi ayebi dormeil ngata on moni Tshilombo na dormeil ngabi biso to lata ba dormeil bozela pardon bolimisanga bozela pardon bosiligate boloba google zokosa na koyebisa bino nazokosa te botala complet veste ya blé azolata yango yote dormeil eloko ya mafuta yango yote dormeil complet eza pe complet yango yote Tshilombo azolata mikolo ya bleu botala yana ba mission eza na croiser kol nango eza na ba misapi likolo dormeil biloko Tshilombo azolata tisi mosusu te tisi mosusu ezokota na nzoto nete dormeil na dormeil po deja banaye komona ngo pa ba asha movoto bazolata ba dormeil ba Hermès ba Versace ye petanga ko mokonzi yango wana sikoyo ye na bol na yega alobi kaka sina yiba yi Fayulu mbala liboso na koyiba sumba lo tu te trompes Tshilombo tu te trompes moto européen na mboka anoko kima en exil okena Qatar kalate okende otikala koza mokonzi te osimba te pe esimbi te topia otante Moïse Katumbi ozana makambo nyonso bambongo ba moyen ya bengisi ba milice yo pe bengisa ba milice ye Tshilombo bengisi ba milice pas au nom de l'état mais pour sa propre sécurité. Moïse Katumbi ozana masolo tia masolo eninga na mbala moko mukwege ozana relation fungola carnet d'adresse na yo Fayulu la musa batu na yo Fayulu kutu esa bandaki la musa batu topia bango tante topia tante to ko accepter ngo pete e ko tshikala pe ko lekate yango wana ingeta pour trop c'est trop bande de voleurs moko boye ba ko nganza mana mboka baza ko lia baza ko mela peuple azo souffrir et peuple ngwazo ya ko suko beta maboko o peuple ndenge nini e webi ana batu musope na Congo wana kangie 30 fimbo akela mukana hôpital bobendie matoi na pince et zoki après botikiye na kanisa ko comprendre mokili okomi na 40 ans ozo vanda pa baboti et lokote moi cité mwana te musala te ozo ndoko betela ka politicien ya moyibi maboko mais ba memo pa ba mbikudi ou bien basaloni ba ke ndoko sukula yo na mai nini oyo po bala musa yo comprendre que vie tu ne fais pas partie ya vie wana. Et puis baza ko interdire bino boko ta gombete pona ba libanais baza wana ndenge bazo monaka bino ba noir rebelle na ba indien bazo sepelate ba sengi na ngobila qu'à partir de 18h ba jeno bazo uta banzeli ba matete baza na ba mapapa na makolo ba kota ka su gombete oh na ville na ngai moko na kota te. Et puis bo vandi boy boke ko sele sitting te na bureau na ye fallait bo s'en charger na ba libanais wana na ba indien wana bokangi ata 10 indien na nzela fimbu ndenge basala biso na mboka na bango na New Delhi na Bombay na Khartoum kuna e basala biso ndenge na betidia ba congolais ba bomaka kutu biso na ba fimbu e bango babetaka na nini bango babetaka na fimbu n'importe fimbu te bambu ya mobesu bangumi o moko na mokongo ndeko nango ko lamuka na chambre zo kwa kotelema te ba uti obomela biso etidia moko ya inane passé asala eloko te ba nyataye fimbo wana ti ba bomaye ni gouvernement ça la réaction pour la mwana biso wana eloko te mais siko bango na ba ni ko envahir ti gombe nyo sone komi ba indien na ba libanais après ba komi ko luka ba bimisa mwana bango abeda suro azali libanais ba kosa ki azali congolais c'est un libanais abeda suro c'est un libanais à 100% maman papa libanais atikala ozala congolais te. Moi j'ai connu son grand-père Ahmed Achour, son grand-père, je l'ai connu, na venu Dima numéro 122. Pembeni ya grande portail ya camp lieutenant Mbaki. Oyo ngana oyebi sabino na zolo banabino makambo yo ngana yebi oyo mutabete lingate. J'ai connu cette famille Petwa na botama wana te. Moi j'ai connu toute la famille banego vanda wana parce que ils sont à 6 avenues après avenue na biso.
et ngana kina ba master mingi na kati ya camp lieutenant Mbaki ba ministre belé to kola na bango to tanga na bango na batene donc mutako betela nga lisolo kuna te osomo barabara wana eza barabara ya ba vieta bulei barabara dima eza barabara ba vieta bulei barabara ba mama nana boté pas depuis Lyon donc toyebaki famille wana pecho wana botama kuna te mais bani ba comme c'est gouverneur na kidiba peka bwe pour gouverneur a mundibu Berité wata déjà te ba ok ozo balar ba te belé wa zakaka congolais il a deux passeports un passeport libanais un passeport congolais et puis aza sous un passeport français faut pas oublier abeda sur aza sous un passeport français botuna na bon on tanga komba mwana mayi wana te tanga voyage à l'aéroport aya na passeport français aya Paris et ça soit visa aya Paris tant union sur na Champs-Élysées aya komela chichampana yawa na Champs-Élysées ye mutawo saba masolo nyonso omona na présidence makamba bakar makamutu ye mafia moko ko sakana te il est là azoko saka bino ba mafia na mafia bango bazana ba secteur ya mafia moko zomona ba izine eza partir ya Inde na Calcutta na Inde kuna na sida Inde na Calcutta ba izine ya minene eza ba côté kuna bazo produire manioc kako toliaka bazo produire ba tonne ya manioc sikoyo baza ko benda manioc yango ba ko travailler yango na kati ya ba industrie wana ba ko sala ngo loso yo mona loso Chine 50 kg loso India 50 kg loso Pakistan ndebonanga Pakistan c'est un pays désertique Pakistan est moka loso Chine a premier pays producteur ya loso et premier pays consommateur ya loso Chine a terre loso libanda te loso tout boliaka na Congo wana c'est du manioc raison pour laquelle soki vandi mingi na saki et bimisaka ba moisissure azali proche ya aspergile ce sont des batteries très dangereuses pour la vie na biso. Il y a trois sortes de l'os. Il y a trois types de riz. Il y a le riz blanc c'est normal, les aranons de l'autre côté. Il y a le riz jaune et le riz rouge. Mobutu à l'époque, vers des années 70, à Bengaka, des agriculteurs chinois à Tindi Bangon intérieur à Congo na Bumba pour basa la riziculture ya maï et de montagne pour balo na riz jaune. L'eau sur la Bumba c'était la meilleure qualité parce que ça contient les oméga 3, le vitamine C et le vitamine D pour le développement de la cellule des yeux. C'est hyper important biloko wana tan boliaka. Le riz blanc ne contient rien parce que c'est de l'amidon. L'eau soit pembe au boliak. Mais l'eau soit pembe à l'époque, c'était un bon riz. Parce que soko baxi déjà matembele likolo, pondo likolo, ou moi poisson, c'est déjà beaucoup. Ba vitamine egoya na ba pondo, na ba poisson, ba nini. L'eau soit azako accompagné yo. Loko la otobenga kandia. Actuellement, ils produisent plus. Maintenant, bazo salani manioc. Bazo travailler, bazo komisango loso. Ezo ya na Congo, nzabi wa Congo, wali ya na baoga fufu. Baeba. Yango monaka soki olingo ndimaka eza manioc napesa bino kaka eloko moko signe moko soki olingo ndimaka eza manioc kamata loso no sombi na Kinshasa sukula yango zwa mai nango sève wana babe mai wana babe yango sève zwa sève wana tiana moi fiole moko ya muke moi eloko moko ya muke fiole moko ya muke kino ngo même posa na gène moko atanga na campus bazana laboratoire pesa ye luba apesa yo composition chimique ya mai wana ezana nini akwe biso ke nyake l'amidon et loko a ko découvrir na kati kuna il y a l'amidon mais c'est le manioc mais siko bango ba beda sur ba coopération ba saraka ba bateau na ba bateau ba ko lesa bino manioc na kombo a loso et puis ndenge zo ya wana eza à l'insécurité. Parce que du coup, nous avons fait des barges et des bateaux, ils ont créé l'humidité. L'humidité, on a créé des moisissures, au moment où ils ont des toiles d'araignée. Ce sont des moisissures, ils sont proches, aspergiles. Ils ont des batteries, ils sont très dangereuses. Ils ont des Congolais jour et nuit, bino ki diba, o bando ki baleyo. Mais les Libanais, on a besoin de coopération.
lelo économie à Liban par terre mais ba Liban ba Libanais ba komi ko sopana coopération ya visa bazo na Liban te bazo entre Algérie na Maroc les deux ambassades na biso et puis ba se déplacer à côté ba rotinda ngo muto ayena pa passeport 10 000 passeports ayena wana ko visa bazongisi na Liban bango bazui mpepo bakiti Congo. Combien de Congolais partent en Liban? Avion en attend yaga Congo ezonga na ba Congolais boni kendeko surtout za mwasi tango kitaka na aéroport ba baki au passeport au mona mamona mbo ekufela ye na motema. Alors bato wana ba eko imposer bino bakomi ko boto la bino na ba mapango bakomi ko interdire même ba voiture na bino etele maliboso à porte na bino pour bango bazana ba face na bino. Et le gouvernement eza oneza komona to kimisa na bango bana mai tango yinda ba Libanais wana bakata nazi na maboko ba oyo ngando akomela ngando ameli ba oyo bakokutana na l'hippopotame bakutane cible indien libanais. Faut en finir avec Batouana. Le Congo nous appartient. Soito la mokite, mutagoua ko la musabiso azate. Ingeta.